En mode rétrospective sur la plus magazine Nabino Yango Bandi sélection et Saleme Libino Mokola Lelo na Fiston Perro. Hongrie ezali mboka moko à régime parlementaire eloko elakisi ke kuna na Hongrie Premier ministre azali na rôle moko central na fonctionnement ya état en tant que leader ya majorité parlementaire azali chef ya gouvernement pe responsable ya conception pe ya mise en œuvre ya politique nationale azali ko représenter pe lisusu Hongrie na scène internationale pe azali ko participer na ba négociation elongo na ba pays misusu. Bref, na Hongrie, Premier ministre azali une influence moko significative sur vie politique, économique pe sociale ya mboka na bango. Yango nde lobby eleki ayambaki Président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton et Sikawapi Victor Orban, Premier ministre hongrois, a lukaki ko favoriser rapprochement entre les deux nations. Rencontre Oyo ezali ko s'inscrire na cadre de renforcement ya ba relation bilatérale entre Kinshasa et Budapest. Tête à tête ezalaki suivi na séance de travail moko ya kafu elongo na ba délégation restreinte na bango. Ensuite les deux dirigeants ba animaki conjointement point de presse moko. Tangu azwaki maloba Victor Orban atalisaki ke azali très satisfait na première visite oyo ya chef de l'État congolais moko na Budapest. Chef ya exécutif hongrois a détaillaki ba axes principaux ya collaboration bilatérale oyo ezali bongo na ba domaine ya économie, politique, infrastructure, éducation, paix, agriculture. Aujourd'hui, nous avons décidé de lancer un programme stratégique global avec la RCD et avec le président Tshisekedi. Nous allons avoir trois piliers pour soutenir et maintenir ce programme. Le pilier économique, le politique et pilier infrastructurel et éducatif. Natournaye Mfumu Yekolo, République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton a évoqué journée moko historique pe atalisaki ke azali fier ya kozala tout premier chef de l'État congolais ya kozala invité na ba autorité hongroise. Mukwa Ntombolo a exprimé ki volonté na ye pour na kosala partenariat moko gagnant-gagnant en faveur de la République démocratique du Congo. Mboka Oyo a présenté ki lokola pays riche en ressources naturelles, mais confronté na ba défi ya développement, likolo ya guerre d'agression lui imposée na Rwanda ya Paul Kagame. Comme vous le savez, la Hongrie a actuellement la présidence en exercice de l'Union européenne et il était important à nos yeux de venir en ce moment et de faire part aux autorités hongroises du premier et principal souci que nous avons en ce moment, qui nous empêche vraiment d'avoir un développement normal, c'est évidemment le souci sécuritaire qui, comme vous le savez, est caractérisé par cette agression barbare et injuste dont nous sommes victimes par l'un de nos voisins, le Rwanda, et laquelle agression a causé beaucoup de dégâts humanitaires. Nous avons examiné les domaines de coopération. Je crois que vous les avez suffisamment entendus dans les détails. Je ne vais pas revenir là-dessus par le Premier ministre. Et donc, je voudrais simplement insister sur le fait que nous sommes engagés
est déterminé à améliorer, à consolider ces relations, ces échanges, parce que la République démocratique du Congo est un pays qui a et offre beaucoup qui a des potentialités et offre beaucoup d'opportunités. Nous croyons vraiment que les ingrédients sont réunis pour pouvoir développer ensemble une coopération gagnant-gagnant. Alors que la République démocratique du Congo ezali koluka ko diversifier ba partenariat économique na yango, rencontre il y a haut niveau entre président de la République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et premier ministre hongrois Viktor Orban ezali ko fongola nzela na ba collaboration moko ya kafu na ba secteur stratégique retenu na ba deux parties. Yo cadre ya clôture ya vacances parlementaires na ye élu ya ville province ya Kinshasa, plus précisément na circonscription ya Selembao, honorable Maontwene Musilwei asangisaki une partie ya base na ye week-end eleki na avenue manifeste na quartier Lubudi, plus précisément n'espace Bulagana. Tikana yebisa bino ke lekaki kitoko esika wapi. Honorable Maontwene a profitaki na occasion pour na ko remercier bango pour na marque de confiance oyo ba kordaki na ye matembele ya simanda kuna bango soso ya mboka ndenge balingaka kobenga ye pour na komema ye lelo esika ya zali loko la député provincial la bouche autorisée ya bana Selembao. Alors tikana yebisa bino ke cérémonie elekaki kitoko na ambiance moko ya kosakana te. Kasi lokola papa malamu, honorable Maontwene a exhortaki na bana Selembao ba continuer ko pesa ye confiance po akodesevaka bango jamais. Yango amemelaki bango non seulement ya kolia, ya komela, pe enveloppe ya kilo, kasi ya motuya ezalaki ke honorable Maontwene Musilwei amemelaki bana Selembao misala façon pona ye ya kwa prendre bango kolo bambisi polobi na bango ezala meilleur mutu na mutu ayeba na ko s'en sortir ndenge alakaka bango na période ya campagne électorale. La plupart va se partager par familia, c'est le mort, puis ça les atteint. C'est le mort les a enclavés. Donc tout ça, les a souci oyo, les a la tabicho, donc pourquoi, nous on va, donc pour faire la nieti, donc on a, c'est le mort. Nasuka ya masolo, élu ya circonscription ya Selembao, Maontwene Musilwei soso ya mboka, atalisaki pourquoi moment oyo, pele pourquoi il y a rendez-vous oyo. Gloire à Dieu, malgré l'air conflit, le Seigneur a voulu qu'on soit maintenu au niveau de tout l'appel. Ça on va amener jusqu'au niveau de Conseil d'État. Par la grâce du Seigneur, on est là, avec tous ces étapes, on ne peut pas venir
à ce qu'on a fait aujourd'hui, avec le reste, passer ces moments difficiles pour choisir ces beaux moments pour venir remercier nos bases qui avaient choisi, qui avaient fait un bon choix de venir. Alors, ce qu'on peut dire à ce jour, c'est de leur présenter notre reconnaissance sincère sur le choix porté à ma personne pendant que j'étais, je pense, ici candidat à Sénégal. Ils ont choisi de l'air qui est vraiment un acquis pour Sénégal que je suis et au-delà. Alors on ne pouvait pas finir les vacances parlementaires comme ça sans pourtant échanger avec eux. Tala! En tout cas, ezalaki moment moko ya kitoko, moment moko ya retrouvaille entre Eli ya Zelemba ou pe base na ye, oyo bamuyaka bamayo na bango, tongo pokwa na tangu ya campagne électorale, pe lelo ebotambuma. Noko omoni maontone molobeli ya bana Zelemba ou yeyo. Balobi, rendez-vous na 2028, lisusu, bis encore, l'histoire va se répéter. Yanke yo! Communauté congolaise oyo vivaka na Budapest tozali awa na mboka Hongrie, famille moko monene réunissant ba compatriotes bayaki ebele na ndenge ya kosakana te po na kotémoigner amour na bango ya patrie. Profitons na présence ya président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton Mukwantombolo oyazali en visite d'état na Budapest. Tangu azwaki maloba mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki na bango ba observer une minute de silence en mémoire ya Mutombo Dikembe, ancien basketteur ya NBA, mwana mboka oyo azongisaki molimo epai ya Kolo Nzambe depuis lobi eleki. Restez encore debout pour quelques secondes pour nous recueillir en mémoire d'un de nos compatriotes, un illustre compatriote qui a fait la fierté de notre pays et même de notre continent. J'ai cité Mutombo Dikembe qui nous a quittés hier. Donc veuillons observer un petit moment de recueillement, une pensée pieuse pour lui, pour sa mémoire. Je vous remercie. Animé na amour ya patrie, ba Congolais oyo bapona Hongrie, loko la seconde patrie na bango bazalaki motivé na souci ya maintenir ba lien ya makasi na République démocratique du Congo, pays d'origine na bango. Na discours na ye liboso ya ba compatriote oyo, Fachi Beton a abordaki ba sujet d'actualité ebele lié na mboka ndenge mboka ezali kotambola, notamment makambo etali sécurité pe makambo etali ba dialogue politique. Ici, je voudrais être clair avec vous, je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote qui veut parler avec nous, il peut
Congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire, mais évidemment en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant pouvoir intimider qui que ce soit. Il a namaki na séance ya question-réponse oyo permetaki na communauté congolaise vivant na Hongrie ba exprimer ba préoccupation na bango sur ba espoir na bango ba sujet ya ndenge na ndenge ezalaki abordé notamment oyo etali éducation pe ba opportunité na République démocratique du Congo. Occasion po na Mukwantombolo Fachi Beton, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé ba compatriotes na ye ba maintenir ba lien ya makasi na mabele ya ba koko na bango République démocratique du Congo. Yeke yo. Merci. Bika veut dire opesi mbwa penza ache donc mbutu ya makasi entre ba conducteur ya taxi moto na Kinshasa communément appelé Wewa pe élément ya la police nationale congolaise. Selon l'information tozwaki sur place, Wewa batomboka ki po tracasserie eleki ba agent affecté na service ya transport balekisi mindelu bikanga buza na idete yoka communication. Premier gouverneur Ngobila ayaki awa abimise biso ba plaque sotali na ba moto nyonso tout plaque ezali. Ba biso to la taba casque monteur nyonso tout na ville de Kinshasa azo respecter casque na za mutu. Bo bika to la taquette. Tozu ba quête na biso za toujours na makodo senti que na bula na za notre. Bo bimiseli biso ke to so ba mikanda. Na monteur nyonso to na ville de Kinshasa bo sala ta contrôle. Monteur nyonso tout aza tous les documents nyonso tout à l'état o azo senga. Et logo ezo déranger biso makasi. Toza na kimi ata mukete. Lelo na sera Kabila na lelo na kopa moto lelo souffrance comme makasi tracasserie comme makasi parce que oeza to bona na Congo il faut autoriser mokozi ata makamulaye maboko on est où là on a pas vivre comme ça excusez on l'a vite tracasserie c'est pas moto ne keye télé pesa azali policier azali bureau de azali oya lo ekunanga mukanda oya ekunanga di progrès toza ba responsable kotanga misala ezate de to préféré to bola na biso ata moto potole sa famille na biso basi na biso na bana na biso mais kokanga komi tongo midi pourquoi osali likambo te tokangi yo 100 000 osali 300 000 bazo senga motard ti 500 000 revendication ya Wewa elekaki pe bakomaki kokanga baninga na bango ezala ozali kosala transport ezala kaka ozalaka na moto moyen ya koleka ezali te batroublaki ordre public boza na ide te bavictime bakomunikaki pe boye nazoleka nauti station ma campagne naoke sakombi nakomi na pembe na face sakombi bata moto babarikade nzambe naleka te esi bango na abula te moto ngeza ya taxi te bazwi babotolinga moto babotolinga na mbongo nanga mpe ndaloke mosala na se présenter l'action 4 nanga lene nazali me bayoki ngati babotolinga na mbongo na sekta naye osenga assistance à la police pe namoni ke baka mais baza ebele wana na sakombi nane tosika baza ebele bakomi na baindividu. Saisi na situation, la police azalaki obligé ya ko rétablir ordre public kasi ezalaki pe facilité.
lokola pe la police ekangaki quelques motos bawewa bakomaki kolanda mituka ya la police oyo bazali kobenga 207 po ekotisaki bamoto babandi kobamba yango mabanga bolanda neti kaka bozalaki. Papa gouverneur ya ville province ya Kinshasa excellence Daniel Bumba awa na Kinshasa tozali ko sentir yote Kinshasa ezali ko vivre na désordre moko organisé boyete makambo sengeli ebonga ndenge kaka kolobaki Kinshasa ezobonga tozoluka totala yango na ba secteur nyonso. Dossier à suivre. Was to play the game of basketball. Azali ko mérité hommage ya nation mobimba ya peuple ya mokili mobimba le célèbre basketteur ya NBA Mutombo Dikembe atikaki mokili ya nkolo nzambe depuis lobi eleki na âge ya 58 ans na États-Unis d'Amérique na tina ya maladie oyo ezwaki ye tangu mulai depuis mboka ya Hongrie esika azwami en mission officielle mfumu ya ekolo République démocratique du Congo. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki na mawa ya koyoka sango ya disparition brutale ya ancien basketteur Mutombo Dikembe, le premier sportif congolais. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaki message na musika esika wapi atalisaki kiazali ko adressé na kombo na yepe na kombo ya peuple congolais mobimba ba condoléances na famille ya Mutombo Dikembe ba proche pe ba fan na ye na République démocratique du Congo pe na mokili mobimba. Mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo atalisaki ke Mutombo Dikembe azalaki sportif moko ya munene avec plein de talents, citoyen moko engagé pe exemple ya réussite po na jeunesse. Fachi Beton arandaki ba hommage na digne fils ya pays oyo amema bendele ya mboka likolo pe a evra pour un intérêt général, plus particulièrement na secteur ya santé pe éducation. Baninga na ye bazalaki ko réaliser te oyo ekomeli Mutombo Dikembe. Tout le monde. Il n'y a personne que Mutombo n'a pas touché. Personne. Tout ce que vous voyez, aussi grand qu'il soit, son cœur était encore plus grand. Ce n'est pas un bon jour pour le sport, pour nous. Ce que Dikembe Mutombo, Hakim Olajuwon et Manu Tebol ont fait pour nous sur le continent est quelque chose d'inimaginable. Personne ne l'a fait comme ces trois-là en nous donnant le ton. Et aujourd'hui, Manu Tebol et Dikembe Mutombo sont partis. Nous nous souvenons d'eux avec beaucoup de fierté. Nous parlons de Dikembe Mutombo avec une grande fierté. Mon meilleur souvenir de Dikembe Mutombo est qu'il m'a fracturé le visage le jour de mon anniversaire à Cleveland avec un coup de coude. Je n'ai jamais eu l'occasion de lui en parler lors de mon premier passage et je pense que j'avais 22 ans peut-être. Il était à Houston. Je suis allé au trou et j'ai attrapé un de ces coudes de Dikembe. Et si quelqu'un connaît les coudes de Dikembe, ils ne font pas bon effet. Il m'a fracturé le visage. Je suis allé à l'hôpital ce jour-là et j'ai porté un masque pendant un petit moment. C'est donc le souvenir que je garde de Dikembe. Yasolo Mutombo Dikembe accueilli kasi mémoire collective et que ses souvenirs na icône internationale ya basketball. Vous ne voyez pas de contradiction? Là, vous trouvez ça normal? Constitution qui est supplie le lobby, ceux qui m'a candidat, bah, il faut que la constitution, on a Ndeko Kabila.
Ah non, ils ont des motolo ko na yende mtesa wana. Ye mutasinya yango. Constitution ezaya yende ko ndeko kabla mtasinya yango. Constitution eza koloba. Soki bakangi yo ndeko Moïse. Ndeko tozaboyi. Soko kutana policier akangi yo. Sur place même. Faye bizona kangi yo pona likambote pe na monoko yo yoka. Ndeko Moïse ezala bongo. Ah mais même pas juge. Okoye bango balabala biso okoye bango kula. Okay, okoye bango kula. Sikoyo. Tant besoin batolongo bloko nyonso wana. Bolingi te. Mais bilo biso batelebiso tozo réclamer. Bakangi ba opposant. Oh, opposant outrage. Très bien. Mais outrage wana bolingi tolongola yango. OK, le quoi bolingi tolongola yango. To ke de modifier constitution, to changer constitution et comme que opposant za na droit ko loba nyonso na opposant contre pouvoir. Na tunia wana obi poto sukisana yo. Et que ça les mandenge nini arobasi mukuna ko proposer changement de constitution modification ndenge nini pour épeler sa moto teke bosala qui entre wenge et comme appelle constitution fait jusqu'à preuve du contraire malgré toujours critiquer yango mais nous nous référons qu'à ça d'abord pour zanan biso nous allons bato to sara mibeko le coup les a nous allons respecter seulement le modalité le procédure comment il faire pour tout comme on a mis nous et lobby et lobby la proposition vient du président de la République très bien deux parlement et 3 na IDPS. Très bien. On a troisième. Conseil et lobby, troisième proposition, modification sur Boligi, président de la République, Boligi parlementaire, et ça IDPS. IDPS c'est pour la pour la souveraineté peuple. Or on a comment sur les questions quand on parle de peuple, parce qu'on a nani parce qu'on a IDPS. Quand on zolinga ko ça IDPS dans ma constitution na biso, oui ba que après mandat. Mais je parle de la constitution de Kabila Tiki. Bazui batie ba disposition misato. Ya liboso proposition uta patata mo konje ekolo. Ya mi balego uta na parlement. Ya mi sato uta na peuple souveraineté. Siko peuple zanan. Peuple zanan. IDPS sinon. INC za peuple té. Ndeko na INC na PPRD. Na bango nyonso. Ba yebi ke peuple IDPS. Toze belé ko le kabonyo sona yo yebi ke na constitution. Yo yebi ke na constitution. Donc to simba loko la peuple za IDPS lobby s'occuper quoi que ça maintenant n'angoli qui a été ce qui change. Mais si qui vous a dit que egoyaka na njela ya peuple. Tous en a ba député. Proposition peut passer par les députés. Très bien, voyons voir amis téléspectateurs. Exact, voyons voir Tendeko Moïse. Bozali ba pandisango, vous devez dire à la population ce qui se passe. Et ça voyons voir te. Na ko pesa onda kisamoko. Ba imbo ka bazo landa ngai. Constitution lobby liberté d'expression et information. Très bien. Mais le gens sur le bigali kamo be bayo kango awa non. Constitution. C'est ça que suspendre chaîne INPC et suspendre yo. Et c'est liberté d'expression. Et c'est libre penser te. Constitution de PC en côté. Mais pour ni ba kanga rabino pour ni ba sanctionner rabino. Ni beko na biso. C'est là que je dis on doit tout revoir. Très bien. Que tant que yo pas lobby aux ala paix à combattre là quelque part. Nous beko il faut battre la ngana yo. Moto ba shopi biloko na ata mana biloko ne ba shopi. Tata mu beko le konje lobby ni. De l'autre on a problème il y a mpangu. Ba zo botti la tu mpangu. Liboko mu konje lobby ni. Ba juge o ba zo rendre verdict ndenge singalité. Très bien. Liboko mu konje lobby ni pona bango. Azui référence iwana wapi. Ozali ba congolais. Tolobi ete eloko o ekolekate. Kondo etient sekede aboya ka yango pona bongo. Alobi place ya peuple la constitution o ebotiete. Yango biso tolobi. Tout o la constitution oyo botia peuple azala na première position. Botali sabiso soki tatamo konje ekolo. Asasi l'élection te mbandone zanini. Très bien. Ce qui ministre Aïbi, Mbandone Zanine, beaucoup de gens que ministre soit Aïbi, à retirer la jamais considération ministre. Constitution Kolo Bango Bango. Très bien. Ma belle Ango Zawap, et ça la rapport à protéger Biso Baïmbo. Député peut soit la des mandats, qu'on s'en sous. Bakoko Tchapé Bango, que député sont des mandats coquille. Très bien. Comment vous avez député à vie? Ezana Batubazana député depuis 2006, il a député. Très bien. Comment expliquer cela? Comment expliquer ceux qui baillent par la Biso, comment réussir? Ceux qui ont voté Bango Lwako, qu'on s'en a pas posé à Misala Bisoté. Pour la constitution, on a un peu que ça va faire campagne. Na Angola, député ça la campagne n'a pas battuté. Et ça dit parti va vendre. Parti où va vendre solo li ba yokani, ou autant de députés et ça pour nous permettre. Est-ce que c'est important na Congo? Hein?
est-ce que Sénat est important na Congo? Est-ce qu'Assemblée provinciale est important na Congo? Ndeko Mobutu a construit Mboka au sans Assemblée provinciale. Ndeko Mobutu a construit Mboka au sans Sénat. On ne peut pas se référer à l'eau qu'on détruire. Merci. Tozana Makokite, on doit diminuer les dépenses pour l'intérêt de biso peuple. Merci. Mbongo va foutre à sénateur. On va foutre à députés provinciaux. Très bien. Bazo la biso mbongo wana. Batia ngona peuple. Ba matia l'enseignant, ba matia la infirmier, ba matia la soldat, ba matia la policier. Yango ndeto sengi na constitution oyo. Toyebi ete mingi bazo kanisa ke tozo senga be po batia ba modifier tata mokonzi ekolo aumela. Mais laissez-moi vous dire que eza na makanisi na biso te eza pe na makanisi tata mokonzi ekolo te. Très bien. To lingi to zongisa makambo nyonso en ordre. Tango to bandaki na mandat na biso to senga kibino to recenser bato. Po to yebi ke to zala infiltrer makasi. Kaka ba dongolo miso ba yaki ba lobi te. Azo sala be pas oumela na pouvoir. Po yebi ke na deuxième mandat ko zoate. Yango ali asala be pas cette élection te. Bo mona kibino moko peuple bo lakisa bango le contraire. Bon, continuez à faire cette attente de confiance. Il y a de difficultés. Oh, il y a ce coup de tango. Il y a question pe kakalishu. Très bien. Parti na parti so tina moto na ye, ezalaza moyibi, ezalaza ne batindi aye akomko sala intérêt à parti et non intérêt à mboka. Merci. Le jour constitution ko peki ça un ministre azala redevable na parti, akoma redevable na peuple, nemboka na bisoko bongo. Merci. Merci pour la confiance et fidélité. Cela plus commune à Souka, vous savez la ba image, vous pesa merci. Na Jacob Kayen Nazaraki, Nasima caméra régie finale et Simama Kibongo, Nabondi Vukulu, Bama Taba Kita Babal Kalmabele, na préférable.